Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baye bomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokoyebisa bino ndenge nini makambo elekaki lobi mokolo mwa lobi to hier na lopoto na Stade de France. Ndenge nini makambo elekaki po ete Papa Roger azalaki kuna pe Papa Roger amemeli biso bamasolo pe baelema nyonso pe Papa Roger ayebisi biso ndenge nini bafietaki mwana mwasi oyo babengi na kombo ya Yuyu Muntu oyo azali koluka komatisa mapeka na mikolo ya suka mpona kolakisa ete yende alingi akoma politicien congolais to opposant congolais na libanda ya mboka yango ete mama oyo na kombo ya Yuyu Muntu bandeko lobi bafietaki ye na ndenge ya kosakana te pe bakotisi bango na kati na bus. Bandeko babolingo tango toyebisaka bino bamakambo mingi bakanisaka neti biso tozali kosakana. Toyebisaki bino ete ndenge nini bamembre ya gouvernement français bakotaki réunion na mikolo elekaki na banzi bolandaki émission yango pe bazwaki bamesure ya makasi. Ndeko oyebi ete bato mosusu bavandi na poto me bazali koyeba te soki osali mbeba mbala ya liboso ata ezali makambo ya politike tango mbila ya kokanga yo kokanisa teke mingi bazali kokanisaka ya mbila kangaki nga apre batiki ngai me bazali koloba bosolo te. Mbila soki akangi yo ndeko tango kokende bakokestione yo pe bafungoli dossier bakomi makambo nyonso tu oyo lobi apre bakokoma makambo wana sima na yango balobi bon totiki yo kende yo sepeli lobi basali ngai eloko te nakendeki kuna basali ngai nini ngai yo batiki ngai me ozali koyeba te ezali lokola bapesi yo carte jaune ezali lokola avertissement. Bandeko ndenge ezali wana bakongolais ebele na minute oyo baza na baavertissement ya kosakana te. Ndenge ezali wana Yuyu Muntu na baninga mosusu basili kozwa avertissement pe ndenge ezali wana bazali kovivre na kati ya baavertissement somo deux fois te. Bandeko babolingo bango bakanisaki ete bamaseki na bango basalaka balingaki pe bakende komeka yango na Stade de France mais bamoni ndenge bamaîtriser bango mpona kolakisa ete bazali na bango kaka bangungi oyo soki obeti pa libumu epasuki makila ebimi. Bandeko babolingo nayebi te bato mingi bazali kokanisa ete demokrasi ezali kaka eloko moko basali yango mpona bango. Alors démocratie ezali mpona moto nyonso tu ifo kotikela moninga liberté na ye d'expression moto nyonso tu azali libre ya kosala makambo o motema na ye elingi
à part koboma koyiba makambo o l'État boy mais kolinga te ko privé liberté ya moninga pona koloba ete yendo zali kotelemela makambo ya Congo yendo lingi Congo mingi alors okoma koloba na bato lelo na ba Congolais wana poto ete yo kosala boy te sala boy yo kosala boy te sala boy ezalaka te ndenge to utaki komona lobi awa mwana mobali oyo ya matutu na elongi aza koloba na badive yo toyebisaki yo koma wa te oye awa kosala nini badive alobi ngai français yo kende kokatelanga mindelo mpo loba ete koki kokoma te mpo kokoma te mais ndenge toyebisaka bino ete badive lokola azali moto ya mayele alandeli tata wana na nzela ya justice mpe bafie etaki ye bandeko na minito ndenge tozali koloba azali na carte jaune na ye ya mobimba soki ameki mbala oyo bazwi ye akobeta lubwaku na ye ye moto azalaki koganga ete nazali cadre na France omoni ki cadre na yo ndenge mpe bauti kolalisa yo na boloko mpona kotalisa ete bozobo bozali kosala boza koyeba te ndenge nini bozali komema sorti ya liti na bino liti mobimba ifo komema yango na violence liti mobimba ifo kolunga kaka kobeta bato liti mobimba ifo kolunga kaka kofinga bato liboso ya kamera oyo liti ya ndenge nini yango wana omoni ete bandeko babolingo tozali koyebisa na bino ete bofungola misu bosala keba po ete bakongole ebele bakomi kosala maseki awa na poto mais yembo te tokota nanu na kati na masolo na biso malamu totala nanu ndenge nini bafietaki mwana mwasi oyo ya mokuse na kombo ya yuyu muntu pe na ndenge bafietaki bakombata mosusu oyo balingaki kosala neti komatisa mapeka oyo bazali kokanisa ete poto oyo lokola balobi ete demokrasi epesameli moto nyonso bango bakomi kozwa neti demokrasi yango ekomi neti eloko moko prive ya bango mpe bato mosusu bazali kolinga kopesa bango liberté wana ya demokrasi te yo sala boye kosala boye te yo kokende kuna te kende boye bandeko na minito bato basi balembi bakombata balembi bango mingi mpe bavanda bango kinya bazali kolinga koloba te po ete basi balembi comportement ya bozoba ya kisali te nzambe azali koconfondre bango kaka tolanda na babilili ndenge bafietaki mwana mwasi oyo na kombo ya yuyu muntu oyo alingi azwa neti azwa makambo ya Congo amatisa yango likolo ya mapeka na ye mais azali koyeba teke makambo ya Congo ezali kilo mpo na ye po ete tango yo ozali mokuse ozali kolinga kozwa lisusu mokumba otia yango likolo ya mapeka bandeko olingi odimine lisusu tai na yo po ete okende kotia kilo ya makambo ya Congo na motu na yo il faut raisonner ozali kosala yango te ozali kosala po ete mokili etia okame na tai na yo yango te tolanda na babilili ebongo nsima tozonga na kati na masolo na biso baimage s'il vous plaît. On commence à nous menacer. D'autant plus que nos frères et mères là, nos mamans ils sont violés, nos sœurs sont violées, les enfants sont des militaires. Alors qu'en France, un mineur ne peut pas être un militaire. Pourquoi un Africain congolais peut devenir militaire?
bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona ndenge nini basoi-disant bakombata bato oyo bazali sans manière bato oyo bazali kokanisa ete kongo wana ezali kaka nde mboka oyo bango nde lelo bakopesa solution mpe bazali kokanisa ete bango nde bakopesa kimia na kati na Congo mpona bozoba oyo bazali kosala na poto bango moko jusqu'à présent bazali koyeba te ke oyo bazali kosala ezali bozoba mpe bato ya boye mpe bazali koloba ete bango nde bakende mpo bakambela biso Congo. Bandeko, liti na bino bino bozali kosala ekoma kaka liti ya koluka esika nini bambeba ezali mpona koprofite na nzela ya bamakambo ya bambebo bazali komona, bazali koprofite na kombo ya banzela ya bafemme viole. Mais soko otali ata moko na bango te atinda ata kinini oyo ya pamba kisi ya kinini bandeko kuna na este eloko te 00 bazali kosala bamozoba bandeko na balokuta mosusu bazali kokosa bapeple congolais ndenge nini ya kobenda bango mbongo bino moko bomoni lobi ya ndenge Roger Bongoso oyo na mwa groupe na ye ya bana na ye ya bakuluna tango bawiki Allemagne ndenge nini balingaki bamonte histoire mpona koluka ndenge nini ya kobenda bapeple congolais mbongo. Bandeko, bino bato bozali koloba ete boya tokende kobunda mpona mboka mponde bino nde moto bozali na kati na verite, bino nde moto bozali na susi ya Congo bolingi ete bakongolais bazalaka malamu mpe babanda kolia 3 fois par jour. Ezali mabe te, ezali malamu. Mais kaka bino moko wana bozali konyokola lisusu bato yango bozali koloba ete boya tobunda boza kokosa bango o babetisi voiture ya odobbo bosala bacotisation po ete asomba motuka mosusu. En réalité makambo ya lokuta mpona nini boye alors bakokroire bino ndenge nini? Talelo bino biawa bandeko badive akende kote ya Gare du Nord mwana ya matuta azali koloba ete nani yebisaki okoma aza koloba n'importe quoi. Mais badive mpe alakisi ete na poto na bamboko esika tozali ntango bango babetaka tolo tozali na mboka ya démocratie, tozali na mboka ya démocratie, mais babosanaka ete ezali mpe na baloi oyo soki bazali kosala attention te ekofrape bango ndenge bomoni ete baloi wana euti kofrape mwana mobali ya matutu ndenge nini alalaki 2 jours na kasho mpe bauti kotika ye sous conditionnel ndenge azali wana azali na carte jaune soki bazwi na mbeba mawa abebi. Bandeko, nzoka nde ntango bomonaki baconcert oyo bakombata babebisaka baconcert wana eleka bango bakanisaki ete baproducteur bazali bazoba nzoka nde badive moto ya mayele. Monsieur badive nzoka nde akotisaki makambo nyonso tu na niveau ya justice ya tribunal. Bandeko ndenge tozali koloba ete baresponsable oyo basalaka batrouble mokolo wera na papa mba balingaki babeta ndenge badive azalaka producteur bamakambo nyonso ezali na niveau ya justice. Badive alobi ete nasengi bango kutu mingi te, nasengi kaka moke bakopesa ngai kaka dommage d'intérêt ya 3 millions d'euros. Bandeko, nde okomona esika bato bakobeta mikinza mpe bakosumbanie ya mibesu
ete basalaka makambo bayebaka te me tokosenga na badive moto moko te aya na kulise mpo na kosenga yo baconseil ya badive etika likambo oyo lokola justice ezwi yango badive telemela yango mpo na kolakisa bango ete ntango bango basalaka bamakambo bayebaka te niveau ya makambo esika nini ekokoma. Bandeko ndenge ezali wana badive alobi ete akozwa ata meme 10 avocat mpo na bamakambo oyo e tokotala esika baopposa na bino oyo bobetelaka maboko oyo batindaka bino esika bakokotisa maboko na mabenga mpo bafuta monsieur badive 3 millions d'euros. Asengi bino kutu mingi te, asengi kaka 3 millions. Aza kutu gentil akokaka komema bino ta na 10 millions mais asengi bino kaka moke. Mais tokotala siko bino bakombata bato bomesana koloba bato bomesana kosala bakisefe. Tokotala bino sikoyo liboso ya justice ndenge nini bokofuta 3 millions wana po ete nayebi ete ntango jugement ekosalama ntango mosusu na badefense oyo bango bakosala ntango mosusu okomona tribunal ekoki kolongola ntango mosusu 500,000 etikali 2 millions 500 mais tokotala esika bango bakozwa makasi ya kopesa 2 millions 500 po ete ndenge ezali wana baimage ezali bako promoteur oyo basalaki bamakambo wana oyo babimaki en tête mpo na koanile baconcert bobongisaka bamabenga mpo na kofuta badive badommage d'intérêt na ye na banzi ete bato mosusu bakomituna me ndenge nini mama kozali azali koloba makambo boye totala na babilili bolanda ndenge nini badive asili koloba mpe ndenge nini asili kotanda makambo nyonso alakisi mpe na baprocès oyo ndenge nini elekaki na badéclaration asalaki baaccusation na ye bandeko ekozala somo oyo ndenge balobaka ete bosali makambo bosepeli boye liboso ya bakamera bobeti botomboli mapeka ye toniati bango tobeti bango mais sikoyo tokotala esika bokotombola mapeka liboso ya justice bandeko ezala ozalaka na Londres yebaka ete accusation wana justice ekolanda yo bako mbata bakomi na problème sérieux tosengi na mese badive ata batindeli oyo bato na pembeni mpo baya koteya yo kondima te po ete il faut kolakisa na bato oyo bango te moto basimbi mokili ya poto na maboko mpe balwa ezali likolo na bango na ntango oyo tolanda na babilili mese badive ebongo nsima tozongela masolo na biso. Salut, merci de votre fidélité. Donc vous êtes dans l'émission Vérité, Polele, sans tricage du grand prêtre César Ndadi. Donc vous allez information à la source. Vous allez pour la moutonner surtout. Donc dès que vous allez en visiter, dès que vous allez en combattant, dès que vous allez en pasteur, dès que vous allez en membre et à parti politique. Donc nous on est là pour passer l'information. Je crois qu'on va plus y revenir. Lobby Bomonaki, parce qu'aujourd'hui on est le samedi, on est le vendredi. Lobby jeudi Bomonaki. Et pas déjà mon kilomobile, Bobi Gabiso, c'était ça, mon église à la gare. Bomonaki, lobby Makambu, et les kaki na gare du Nord. Makambu, les gars, na gare du Nord. Donc, yango, on a l'élo, touye, bah, suite, ya Makambu, yango, na 4 kaka, ya vérité. Polele, sans tricage, clébois. Donc, c'est la raison pour laquelle l'élo, tout ça, vraiment, na Moutumoko, lobby, hein, bah, tout va monier, Moutumoko, vraiment, à Markata, Awa, na France, na Paris. Ce va saler loco, à Salarango, il y a pas à ça, on faisait l'eau comme on faisait et marque Rabatou et Tigala Rabatou. Donc, je suis aujourd'hui là, donc avec Badive, un Foulane Guéguéré Talangaï, occupé ma solution qui n'est pas monté. Donc, vous allez na Badive, Foulane Badive, les grands producteurs, Oyo, Azanabiso de l'eau, il y a mon abisso quand même. Gaka, Sogli Kamozali, Toye, et pas à Moutouana, concerné, quoi, Toye, na cadre la vérité pour les sans tricage, Makamomo, et ça, Ndemini. Pas d'idée. Bonjour, monsieur César Ngapi. Eh ben, Guérin, à terre local. Pas d'idée, donc vraiment, déjà, parce que Monio, sur le, pas d'idée, ou bien, ça vit pas, ou bien, ma soeur, il y a une mais pas d'idée, Azali Nangaï, Pembeni, donc il fallait tout insister pour tout le monde. Pas d'idée, ma camarade qui lobby à la garde du Nord, il oppose à la diviser, voilà qui n'est pas combattant, il y a la Kyo, n'est pas ma soeur, on connaît pas si koyo, suite, il y a ma camarade lobby, Azali, n'est pas Monsieur César Ngabi, Paris est allé à Montignos.
France ezali ya mutu nyonso lokola Congo ezali ya mutu nyonso mais lobi ekomaki lokola liberté oyo ya mutu ba imposer que César Ngabi ndenge lokola ozali wana yo donc osaka lisusu émission na yo te polele Guérin ndenge lokola ozali na ofilmaka yo kofilmaka lisusu te est-ce que ezalaka te wana okomi kotouche liberté ya mutu donc ekozala te. Merci lobi na ndenge elekaki na cher frère wana mosusu président ya bacombattant oh non badive okoki kolekaka lisusu na gare du nord te nayebi te ngai na ye soki nani moto akomaki na mboka liboso akomi koloba ba n'importe quoi mais nakipaki te ti bapeti na nga bazwi ngai na ndenge tokei na minute oyo toza koloba président ya bacombattant banda lobi alalaki na garde à vue. Donc voilà toujours parler na Martin Sali o boyaki ne wana tout justement président oyo bacombattant ya France. Donc lobi tosukaki na ye na commissariat il y a 10e arrondissement il y a 10e arrondissement na Nancy. Donc na métro Château d'Eau na côté ya mairie ti lelo oyo nakei lisusu po na porter plainte bongaki lelo mais ye bongaki na la kuna plainte yango oyo procès verbal à plainte. Ouais, plainte na ngai donc yango oyo ezali eloko moko te ezali ya kobakisama ou bien nini te oyo penza l'état française oyo papier oyo yango côté memaka bato après donc nyonso wana naye kotia pena makambo ya Élysée Montmartre nyonso ezali na kati okotisi yango na dossier moko na kotisi yango et puis lokola ba inspecteur wana ezali un peu ba service différent soit l'arrondissement peu différent donc yango wana sikoyo ebongaki na ya na oyo ya Élysée Montmartre oyo ya concert ya le 19 tozalaka na yo pe kaka esika oyo tout à fait donc tozalaka suka fo ya promotion nango plainte oyo ya kala na gardaka copie et le même monsieur azalaki lisusu na kati ye nde président na bango na bamosusu bazalaki yango wana ebongaki nyonso oyo kopesa na justice française esala mosala yango ndenge mesana kosala donc garçon wana ndenge azali aza na maboko ya bakonzi nzambe akomi kosalisa ye puis bobosana te nzambe ya lelo ezali susu nzambe azomisa lisusu te nzambe ekomi kaka donc soko oluki kaka pouf kozwa réponse vite fait Ben Laden esi azwaki ya ye et puis Strauss-Kahn azwaki ya ye et na minute oyo président ya bacombattant azwi ya ye mais mission esili te oyo nyonso ayebi ke esi azwa menace ou bien bacombattant bareketa ye ou bien bacombattant basala ye menace de mort ou bien babeta ye ou bien bagressa ye en tout cas commissariat na rue de Nancy na 10e arrondissement ezozwa témoignage ya mutu nyonso bandeko ba bolingo nazosala ngo kaka te ko bien pona badive ou bien pona nini non toyebi na mboko yo ba mususu bayaka kala bayebi yango bien ba penki babimaka wa mais lelo bazali wapi bazulu babimaka kala lelo bazali wapi et non oyo nyonso azali contre biso. Il se fait passer pour un vrai Congolais, plus que le vrai Congolais, azalité. Ba oyo nyonso ezala ba journaliste lokola Messie na biso tozalina yawa César Ngadi et puis na Guérin na ndenge bozo filmer ba oyo nyonso basoutenir quand même bango o balina ba émission na bango o bazali ba fanatique ya Koffi Olomide Werason Ferré Papa Wemba Boziana evoloko bango nyonso wana donc tozali kosenga bango Werason toza kosenga ba fanatique bato na nyonso bakota na lit oyo toluka to binisa le diable vivant azolinga boma musique na biso ezali normalité et loko tozo comprendre te quand même bande kwa na soki totali bango baza bande ko moko so totali et moko mona ke baza ba responsable bazali na bana te bana boko conseiller ba papa na bino te ba maman
bino bako conseiller mibali na bino te o bozo trouver penser zali normal musique oyo toye tokuti do balamba fungwa e bango baya bacha zelo tango bakale Jeff balambaka yango na ba wendo kolosol na ba grand maître Lwambo na ba Verkis na ba vieux bokelo isenge na ba madia tatango balambaka yango est-ce que biso tozalaka po tuye tobibisa héritage amunene batikela biso bo conseiller mibali na bino e bantu wana pe bazana bandeko na bango bo penga bandeko na bino kolobela bango batika makambo wana ennemi ya Congolais kozala te Congolais badive batoyoki yo bato ebele baza na baposition bakipa bango te mais badive akomi on dirait na problème na bacombattant mais badive soki tomoni bacombattant bazolobaki badive mutu atumbolaki bango badive mutu asali bafiche akomi ne touche pas à mon président makambo oyo eza ndenge mais c'est César Ngadi badive akosoutenir mutu nyonso alingi kosoutenir lelo na mboka na biso RDC mboka munene wana mboka kitoko wana soko tali bien bamususu bazala bavitaki bien bamususu bakumisa mwa mazembe mususu bakumisaka imana mutu na mutu azali libre nation na ye badive a trouvé que président Kabila il est bon liboso kaka bango moko bandeko na biso wana batala ngo bien na mboka wana changement komikoya changement komikoya bao bazouta kuna na kutu na kenda na mute mais bao bazouta kuna zo ba changement koti kaka bao nde bazalaka balobika ke changement koti te et puis ils sont comment majoritaire ou minoritaire mais na éviter et vous soupez photo que na moi logique ya makambo mutu moko tazali contre l'opinion na bango mais et non ba système oyo ya kokende ko agresser batou et non ba système oyo ya kokende copier batou et kolakisa ke oui tozali bato ya makasi lelo na mboka na biso tozanga kutu même baboxeur tozana baéquipe bafootballeur mais baboxeur bakokobima bango parmi bango bacombattant et puis tokoappuye bango ki combattant na bango nde na bacongolais yo neti ndenge lokolo ozala grand prêtre oza mutu nde nzambe aloka yo na mosala no ya kijournaliste César Ngadi vérité le cas sikoyo na nsima nango bato wana bazwa baya na bulke yo musalo okosala bango soute et c'est normal eza normal te biso tozali akaka vraiment mpona kotrouve koyeba vérité polele sans nicage kaka ndenge tolobaka ozoyoka awa ke toza vraiment na badive fula yeye aza na biso awa fula mpungu donc aza na biso awa bon sikoyo badive tozongela makambo elekaki lobi parce lelo toza vendredi ya biso batala yango mbala moko lelo toza vendredi lobi biso ntango toyaki babengi biso ndeka toyaka mpona bareportage neti kaka biso tokendaka pa bamusicien tokendaka pa bacombattant tokendaka mpe pa ya bato ya parti politique lobi babengi biso awa ntango bayera balobi na biso ke badive boyitoka te ke badive awa asengi bapardon afukami asengi bapardon alobi ke makambo wana ayebi yango te sikoyo yo biso tomonaki te na baimage estce okoconfirme biso ke lobi mpenza yo osengaki bapardon ofukami Monsieur César Ngadi yo ndenge oyebeli badive fula mpungu le grand Corias oyo mpenza Kofi Olomide abenga le grand Manitou oyo sans oublier petit nanga mukulu premier Jibe Mpiana abenga le grand vizir oyo ekumani mwana mama nyondo kurungenge abenga fula mpungu oyo vraiment werason abenga embouchure ya baproducteur congolaise yo ndiminga nafukama nakokofukamela nani nakofukamela motu lokola yo ozosala mosala malamu nakofukamela yo parce osala mosala moko ya vérité ngai na okende kofukamela bande de casser nafukamela bango président na bango ye wana nakangisi ye président na bango ye wana nakangisi ye nga nakofukama likamuni nakokofukama te ngai nazali ezali te ko nini ngai nazali badive nakofukamela mutu te nakofukamela nzambe nakofukamela l'état nakofukamela baparent oyo ya ngai e nakorespecte surtout bamikolo oyo bazose comporte malamu nakoyo korespecte mpe bana mike oyo bazose comporte malamu
mais bande de casseurs ngana bango ezali toujours défi ngai na kokende fukamela bango naza kutu na bana baza meme na bambula na bango na kokende fukamela bato ndenge wana na fukamela bango bato baza kokombate bazotia zelo na mosala oyo biso tobundi des années wana bato nakende fukamela bango te na fukamela mpona nini ngai nazo soutenir président Kabila bazalaki lobby soki 300-400 badiva fukamela bomoni sikoke bacombattants bazali bacombattants ce sont des combattants de mensonges bacombattants ya lokuta yo moko oyebi bien ozalaki wana est-ce que mona ngana fukamaki toluka pe er moko na ndenge mabete il faut la vérité po yo zali mutu vérité pas biso fula kungu biso tant toyaki masolo si esalamaki toyaki na retard si biso borate makambo parce que fula kungu badive tolingo beta ye awa afukami asengi bapardon tobengaki ye akei na ndako na ye mais après namonaki kozongaki susu mais yo momonaki bamokaki lokuta soki nakendaki na ndako bongo nazonga wana bazali vraiment na ndenge mabe te nalingi nanga kopolemike na bango te soki bamesala na masonge wana ya makambo na bango yango wana bazosuka mosusu ye wana soki nano na prison oyo ya kozwa ngai na faire wana pe de façon de revenir monke masolo ya bapapier oyo nakozwela ye 10 avocats badive akokofukama te eno na bakombata bakofukamisa ngai etanke donc nayebi te nani mwana na bango ou bien nani bakombata ya nini bazokombattre nini c'est pas avec badive bakofukamisa soki balingi guéria il faut balobake basigne guéria nga na banda yesi te nakende kofukama nakende kofukamela banani masolo oyo ebandaki awa ya bazindu e muntu akotisa baivoirien na masolo c'est badive boya na bango masolo ke baconcert na biso tia baivoirien c'est badive e bongo nakende kofukamela mwana kofukamela moko mpona nini soki ezali ke basali en tout cas nini moko ya bien oyo ke peuple congolais akomi lelo mpenza vraiment très à l'aise soki bien nini nakoki korendre bango hommage mais non kofukamela bango nafukamela wana nini epuis nakowanga na badive awanga na wanga na nini tous par mon président Kabila ezali association nga na sala ngai badive funa mpungu nazali libre comme congolais nyonso azali libre na territoire française. Ok, donc wana boyoki vérité polele sans tricage biso toza wana ba vérité tozali wana te ke o ba lobby soki ko lobby to ya ko vérifier information à la source boki ba diver à lobby vérité polele na ye ceux qui basent na image balakisa badive place asengi pardon ceux qui peut basent na image balakisa badive place afukami oyo ezali sukisa ebongo talango rien. Ok, badive toke kaka a toujours la vérité, vérité balobi ki badive aza kosala propagande makasi aza kokosa na ba monta ba mbongo po batindela ke mbongo na kisasa na présidence de la République badive asali ba drapeau OP collègue na biso Zakari Bababaswe a confirmé ki yango na interview mo basalaki donc badive tolingi to ba fula mbongo masolo ya ba drapeau wana ezali nini en réalité ezali César Ngadi drapeau ngo ezaki d'abord pour kender ba drapeau ezalaki osalaki ba tona ba drapeau ko ekokende siko elobi na Stade de France ba congolais tout ba organiser Stade de France ba osimba yango po ba pepa kaso ba mission na biso ba beta ba premier problème ezana bosengi ba montant ebele bokosi gouvernement kuna na ba montant ebele donc ba dive mto osala ba drapeau wana o ekokende lobi na Stade de France. César Ngadi est-ce que concert wana na Stade de France ba congolais mto organiser te ba congolais César Ngadi, combien des artistes sont ici au Congo au Baza Koleka Kuna Kaka ouais, Baza Misato. Ah, ouais, Baza Misato, ok, c'est bon. Donc, vous avez Baza Misato. Donc, pour Nangaï, Nakoki Kosal 5 jours, drapeau. Il y a Nini Nabiso Moko, ceux qui sont toujours dans le Stade de France, c'est-à-dire 100% congolais. Tobeti na Stade de France wana nazo sasa ba drapeau na ko sasa ba drapeau ya mboka na biso ko jour wana na ndenge to mona gari musu ba drapeau ya France na oyo ya Europe ndenge evoluaka donc ko sala pesi ko ke o ya biso moko ya RDC vandi wana et puis ba musiciens baza ko bima na ba drapeau ba lati pona ko pesa no ko mboka soki ezali soirée na biso moko ba congolais mais soirée wana biso ba congolais baza kaka misato na misato wana toke de kosala 10 000 drapeaux ils ont rapporté pour congolais sans que
alakisa drapeau ayeba na déjà congolais yo moko yebi donc sigo masolo ya drapeau wana donc pour résumer masolo ya drapeau eza nango lokuta non nga mpona ngai naza courant nango te ke bangoki nasala badrapeau ya mboka parfois yayokaki bien information na ngai ke ezalaki ke pour Stade de France soki bandeko na biso oyo bazali un peu contre musique ebeta jour bakovanda baraisonner place musique eutaki bango babotama te jour bakovanda baraisonner ke vi ebandaka na bamikolo e bango babotamaki te jour oyo bango bakolobaki te non en tout cas boye na boye totiki bamakambo wana même na Stade de France eloko nini manke eloko moto emanke na kota na Bercy na bimasa esof na petisa concert Élysée Montmartre le 19 février osalelaki yango kutu publicité makasi na kotaki na Élysée Montmartre na bimasa esof même ata bandeko na biso soi-disant bandeko na biso bayaki wana bapebisa concert wana baempêche concert mbongo na perda qu'est-ce que badive akufa te mais namona bino eza mitema na bino ya mabe eloko eza na bino nde botika jalousie boza mitema mabe boza même esprit mabe plus que même bandoki badiva akufa te na Stade de France mpe badiva akozala mpe soki mpe esprit evandiki me na kokokota mpe nabimi tosali mpe badrapeau topesi lokumu na mboka misiki na biso eke liboso mais soki eloko wana eza kosalama te mwa moke bato babimaka bayaka bamisiki bayoka mwa bitumba kuna mwa nini bobona boye mais non bato baoza lisu na sentiment akobima te donc yango wana nde badrapeau nakosala yango te na moment oyo nakosala drapeau jour biso moko bazali bacongolais tokokota na Stade de France et puis nayebi ke ekozala kaka te soki nzambe alingi. Ok, donc vérité pour les centricages pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc vous êtes bel et bien dans l'émission Vérité pour les centricages. Il y a un des club au roi du grand prêtre César Ngadi. Moni badivé, vous voyez tant et belleté, mais badivé question oyo torutuna oyo asuka soirée à lobby. Il y a Stade de France. Aux au Kanisani ni bonheur. Ndengo zomala makamdenge. Soirée à lobby à Stade de France, et vous passez bien vis-à-vis héritage na biso tozanango, ezaya makila, artiste na biso lokola kobeta kuna wera son, ezaka wera emokoti. Eza wera Fali na Jessie Matador. Ah ok c'est vrai. Siko moni lokola bango bakobeta lobby bango na misato. Pour souhaiter bonne chance toujours aux vrais Congolais, à souhaiter toujours des collègues Congolais, bonne chance à Kenya Longa et puis à Zonga Mende. Comme on a vu Benangani, Badivé, Fulangeme, Fula. Ah ok. Donc bon météo, donc ils ont pensé que Stade de France le bien retourne daté. Et retourne daté, Ndi Kolobaki, ils ont l'endenge à Mabete, ils allient système Batou Bakoya Mendambu Stade de France lobby et osala planté mais artiste na biso congolais bozo on ndenga mabete sur biso to kobeta to tolisa même ata lelo bosangana kina ba mususu c'est bien bon nzamba batele le kamalamu bobimisa chaleur ya mboka et puis bakoko yo ya RDC batika binote en tout cas chaleur ezala makasi bolonga mais nzambe pasa lisape lisusu biso baye ya bino to raisonner libenge mata lisusu to kota biso moko mbalo na Stade de France et puis to buka Stade de France mais on le bibo sangani et nous on bateke Afrique ya makasi mais musique c'est RDC je me suis monté au kota kuna to kopanza. Mais Oyoki, quand même, toujours en actualité, on a vu aux apôts au courant, un petit mot, on a vu que lobby, peut-être qu'il y a un restaurant à Saint-Denis, un petit mot de quoi dans ma campagne. Nga pona ngai soki kobeta ngo comme nango gratuit, c'est bien bon, mais je sais c'est allé. Donc oh ngai na ko loba les alika kake oui c'est bien tant au beti ou bien bundisi et ça nango bien au trouver moi gloire moko na moment moko le dit que oui j'ai tapé j'ai fait ceci j'ai fait cela c'est bon mais quand tu vas recevoir les convocations là chez toi il y a personne qui sera au courant c'est toi-même
c'est là que tu commences à réfléchir. Qu'est-ce que j'avais fait? Et après, quand l'autre aussi portera plainte, c'est là que tu vas réfléchir. Quand il demandera aussi les dommages d'intérêt, il n'aura pas d'autres combattants avec toi, ou bien qui peuvent contribuer. Pas du tout. C'est comme maintenant mon histoire aussi des concerts du 19 là. Eh bien, combien j'avais perdu? Et là, avec le plainte que j'ai porté, combien je peux demander comme dommage d'intérêt? 3 millions d'euros. 3 millions d'euros comme dommage d'intérêt. Comme dommage d'intérêt, parce que je crois que c'est ça normalement. Les combattants, ils sont nombreux, non? Plus que nous, de l'homme de paix. Hein? Les combattants, ils sont nombreux. Comme ils sont nombreux, ils vont contribuer. Ils vont contribuer pour voir de quoi ils sont capables. Et ils pèsent lourd. Eh bien, sur 3 millions d'euros, s'ils me donnent les 3 millions d'euros, eh bien, c'est bon. Mais sinon, je demanderai 3 millions d'euros et je mettrai 10 avocats pour cette affaire. Vérité pour les centricages, puis le mot qui m'a solo en mode à niveau économique, donc information à la source, donc j'en profite pour faire un petit coucou à mon petit Pichou Makuki là, donc sans oublier donc Aboula Boulaguerre, donc Yazan Sima, il y a caméra, Adi Londolé, les célèbres journalistes, beau comme Dieu, donc vraiment avant tout Foulampungu. Un dernier mot, donc ceux qui vont combattre Bazotala, Bamise Bazotala, on a battu mieux, surtout Bazotala, politique, Bazotala, politicien, Bazotala, mot, il y a conclusion, et ça n'est pas pour. Pour l'engager, Zalika que tout ça là tout, année prochaine ou bien année Oyo, nous avons passé le service, on va faire un thème, Barobine, nous sommes calquer l'ongwa. On a tout côté dans le Stade de France, nous sommes Congolais, tout gagné Stade de France, tout dit ça, tout bouca yango, nous sommes Banamboka, pour nous que tous allez belé. Et puis le dernier mot, je suis dans le baquet, Makambu Nyonso, les habitants Bozo Kende Nango, il faut payer un moment pour ceux qui sont combattant, mon côté azali contre Bino, mais Botika, esprit a cassé boulot à Baninga. Et Botika Baninga va travailler. Makambo ya bitumba oto na mboka moko boyebi yango bien. Le loko landa makambo ka pona loyenge. Le pauvre ceux qui n'a au président wana. Ye wana la likuna ye moko. Siko to moniteur ke ba combattre ba ke ko soutenir ou bien ba combattre ba le bité président Yobima biso le rende tola dans la place non. Donc monique tango zo sala makambo faut ko raisonner. Bo pesa na ba toli. Na ko préférer que bino ba combattre bolanda mo muke ba doyen na bino comme ba monsieur Charlie na Serge botala mo muke baninga mususu ndeni ba se comporta ka ligne de conduite za ligne lutte na bino cause la pacifique hein pour ba to ba comprendre mo muke nini bolingo passer message et loko nini ezangi bino que oui producteur ou bien organiser concert César Ngadi yo pe na bambongo ebele mikolo osu to équipe yo po liette au lieu de s'asseoir, mais voilà ce qu'on va faire, c'est comme mesalité. Si yo na mbongo yo César il a dit lobby. Na c'est pas la pour ndinga ko sabat na masolo, mana c'est la kita wasala comédie. Si tango mais c'est César Ngadi azape allié. Lobby se organiser concert. Bino ba combattre besoin na idée. Et là on est zangi, mais César Ngadi sur va passer message. Ya biso ezali soko permettre de 10 personnes baya ou 5 personnes baya na cadre d'ambiance et na cadre de passer message 10 minutes ou bien 5 minutes et écouter organisateur nini basu temps de mort et puis mbala moko pas balancer boyoka bandeko balobi bobo na bomoni bandeko na biso ba musicien bino pe en tout cas mikolo kaka simekoli oh non bandeko na biso ya botala bobino kaka mo grosso zo mona quand même que échanger makambo oh bandeko na biso botala kaka ke punda yangote omoni que c'est bon message na bino est passé mais bino message za bon côté bozo na bula bitumba mais bitumba non bitumba te bato musu bazela baza bato maladi bato musu bazana ba pareil na nzoto fina yo ko ya ko beba po landaki loyenge ya baninga oh betaki ku webi mutana beti ku est-ce que mutana côté ke yo yebi et siko lobi tango ko ba retour convocation ko ina boîte et comme yo non ko muto lokio te yo moko nde ozandoki
po baza ko influencer faut ba mission des akini na poto il faut ko ba na mission na to tiki mboko musika to ko sala ni na mboko yango na ka kero na senga na bino boza ba mikolo bino mo bo comprendre message yo lobi nini. Merci. Merci beaucoup, Badivé Foulapungu, de m'avoir accordé l'exclusivité de cette interview. Donc, quant à vous, chers auditeurs, merci de votre fidélité. Donc, je tiens à remercier tous nos fidèles téléspectateurs et internautes qui nous suivent partout dans le monde grâce à notre blog cesargadi.skyrock.com et chez nos partenaires de Congo No.1. Donc portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle émission Vérité Polele Polele sans tricage les bois. Bandeko babolingo bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini Badivé auti koloba pe auti kotalisa ete bato oyo makambo mosusu bazali kosala ezali malamu te bandeko biso nyonso to tozali na besoin te lelo bato bagomemela biso politique ya malamu to moni ete ezali politique ya malonga tokoki pe kotia bango maboko pe koloba pona bango me bandeko babolingo soki botali modeli ya bakombata politiko bango bazali komemela bato wana ezali politiki ya malonga te wana ezali kikuluna pe wana ezali ki banditisme na ki voyouté bandeko yo kolamuka kaka na ntongo epai na yo okoti mpe na dushe osukoli olati costume na veste na cravate mwasi na yo akanisi ete papa ake makambo ya malonga mpo na ete aluka mwa mosolo mpo na bana balia me papa akei na ye kaka liboso ya garde du nord mpo aluka bato nini oyo ya kobeta mpe aloba babétise liboso ya kamera wana nde bobengi yango politiki oyo bozali kosala mpo na Congo boyebi ete bozali koyokisa mboka na biso soni bandeko yango na bino moko bouti kolanda oyo Badivé alobi vraiment ezali esengo mingi Papa Roger yo moto ozalaki na Stade de France me kana nu koyebisa biso ndenge nini ba événement elekaki kuna po ete to boyi ba makambo oyo ya lokuta de gauche à droite ndenge nini bato balingaka kokosa bato mpona kokosa ete tala boye Papa Roger me kana nu koyebisa biso elekaki ndenge nini ba événement ya Stade de France po ete mingi lelo oyo bakomaka kobetela bato ba masolo ya simanda ko lokuta pe n'importe quoi mais to lignete o mekana nu ko sopela biso poto yeba eloko nini vraiment ya malamu oyo esalamaki po ete na kati na makambo oyo nyonso bandeko babolingo tozali komona bato oyo bazali kobenga bakombatant bazali koyokisa mboka na biso soni pe toyebi te ntango balobaka ete baconseiller na bango baconseiller yango toyebi te baconseil nini bapesaka bango kaka ya kobeta bato ya kofinga bato liboso ya bakamera pe koloba n'importe quoi yango Papa Roger natikeli yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo eloko moko ete il faut koyeba yango ete mokolo mwa lobi na France na Stade de France nde sika na yaki komona ete bakombatant to bakombatant bazali kaka bato oyo basalaka makelele ya nsima ndako pe bazali bato oyo jamais bakoki koloba likambo ete po ete mokili pe eyoka bango to ete bakonzi ya poto bayoka bango po ete bazali mal organisé bandeko ndenge bakombatant bazalaka wana na France kutu bayebi ata statut na bango te bayebi kaka ke l'état ya ba dans gouvernement français yebi kaka ke mwa groupe ya ba congolais moko boye babimaka na balabala oh non balingi base manifester oyo bazalaka komona batindi mwa mutu moko na mairie oyo lelo toko manifester pona toko se manifester pona makambo ya Congo pe bapesi bango ba autorisation oyo ya dernière qualité wana alors komona bakomi ko se manifester mais Mama Rosalie lobi penza na ye komona ete bakombatant bazali na bango bato ya nsima ndako makelelo nyonso basalaka ezali pamba pe na ye komona lisusu Mama Rosalie boyebi ete radio Zoumel 1000 ezali radio yo ezali kutu rekonike bango organisation ya bango bakombatant po biso quand même en Allemagne tozali na numéro matricule na biso tozali enregistré mais bango baza
ni reconnu na France, bazali kaka bato bakutanaka na Château Rouge, allez, basangweke de bouche à l'oreille, batiango na ndenge ba internet bakutani quelque part babandi bazata na bureau te eloko moko te. Bandeko babolingo. Yango na nazali koyebisa bino ete bandeko. Na banzi ete tango ngai na bengaki Mama Rosalie Lobi pona kopesa information à partir à France na lobi ete Mama Rosalie passer message moko dirigeance à na Stade de France nenge tozali koloba ete bauti ko fieta yuyu na batunaye na banzi ete bato mingi lokola ba bilili ezalaki te bakanisa ki tozali ko sakana mais ngai moko na vivre ngo en life bandeko nga kutu na regretter na lobi ete il fallait bato lokola ba yuyo peza ko zwa bango ko tcha bango na avion ko zongisa bango na bakongo mbala moko e bongo tango bazuye bandeko baza ko kendo kotse na mutuka na ekomona mukuse ya ndenge wana Mama Rosalie aza penza chindo na ekotala na lobi ata kutu Kongo ango to lobi ete tozangi ba ministre donc ne kozwa ministre ya mukuse boye apaza koloba nini aza kolela pona ba mama ya Congo botuna nanu yuyu mutu wana ye moto alelaka pona ba mama ya Congo ba femme violée asa pesa combien na ata na ONG moko na poto lobite ngai yuyu mutu na pisali dona ngai opo ba memela ba femme violée kuna na est asa sala yango kaka makelele bazali ko tchela bato bazali ata na sonité ezali pasi pe mawa lobi nde moto na moni ete ba combattant bazalaka ba combattant ya ba yolela lobi penza ba maîtriser bango lokola ba mbinzo bandeko ndenge ba fieti bango oyebi ete nga nazalaki na pembeni naza koseka bandeko oyebi nakoyebisa bino ya solo te bato baza ba comédien soko lingi oyebake baza ba comédien pusanaka penepene na bango po yebaka bamakambo aza koloba bandeko mingi bayebaki teke nga Papa Roger nazali wana ntango bafieti bayuyunga esika na telemaki mwana mobali moko mpe azalaki wana komba te aza koloba ete lelo penza mokolo lelo namoni eyindi donc lelo penza atuka ekosimba te ya makambo oyo bandeko nasa motema nakangi koseka nalobi donc basalaka bamakelelo ndenge bazali ata reconnu alors que baza reconnu te donc bamakelelo nyonso basalaka bandeko naza koyebisa bino ya soloko biso balobi ete biso radio Zoom 1000 tozali radio ya simandako mais soki balobi ete babanda kosala contrôle babanda kosala penza contrôle ya ba radio nyonso tu ya ba site internet balobi babanda koluka yango bandeko na banzi tango mosusu tokokoma ata misatu te tango mosusu ata ba radio buka lokuto ngwanda montant ezali kaka babiloko pe ya makelele ya simandako bazali pas même reconnu enregistré na bamboko bango bazali mais biso radio Zoom 1000 Mama Rosalie naza koyebisa tozali quand même enregistré pe tozali reconnu nde esika na yaki komona valeur na biso pe tango bato balobaka ete tozali radio ya simandako na sekaka nalobi ete tala bato oyo baza kobenga biso radio ya simandako mais lelo nga na yaki komona ete bakombatant bazali mpenza bato ya simandako bandeko liti ya Congo tokosala yango na violence te liti ya Congo tokosala yango na kati ya ba raisonnement kitoko pona kopesa implice mboke kende liboso mais tokosala yango na kati na babozoba te batu mobimba balongo na bandeko kuna bango ba yeni ni po kaka idée na bango basala trouble na Stade de France po ba bebisa mais ba moni ndenge ba fieti bango bandeko nga kutu tango bakangi yuyu muntu cheval oya bandeki ko ya pembeni na lobi cheval wana zota likolo beta yata na mutu pona ezala leti avertissement bazoba ya pamba baza koyokisa Congo soni baza kokanisa ba français na bango bazali koloba liboso ya ba caméra nde bazali kokanisa baza maele boza maele te baye komona penza ke capacité na bino eza pas même na niveau ete makambo bozali kosala bovanda te na bapoto il fallait bozala na baafrike boza ko se comporter mabe boza koyokisa Congo soni Mama Rosalie lelo na koloba mingi te oyo nde na lobi yango wana po ete vraiment ba makambo na moni na Stade de France na eko mona ete ba combattant oyo ezali mawa oyebi ete na kotaki na masolo na ba misusu mais bandeko il fallait voir raisonnement au bateau bazalaka na yango moko boye na sali ndenge ni naibisi combattant moko na lobi bomoni teke ndenge ezali boye
soki kaka obi tosali ata mwa eloko moko boye toza te na bagrenade moko boye toke tobwaki na stade de France ekopesa bien bandeko ezala ta moto moko aloba ete ndeko ide ozwi yango wapi bapesa ta conseil nde ndeko oyebi ke eza vrai boule yoka eloko bazoloba ndeko okuta eza vrai boule oyebi ke nga mpe nde nazali soki ata o nde baloba batiaka bombe nalinga nakota tie bombe oyebi ke nga moko nasa motema nalobi tala raisonnement ya bato oyo tala raisonnement na bango mais baza koyeba te naza koétudie bango oyo kaka peut-être bacerveau pete bacerveau pete moto aza kaka na boule ke abwaka bombe na kati ya stade de France mpo bato bakufa mpo na ye aza kokanisa ete ye nde moto akopesa solution na Congo ye nde moto akopesa kimia na Congo yokanisi bino bato oyo bobomaki mboka pendant 32 ans bino nde bokoya bopesa biso lelo solution banostalgie na bino oyo ndenge boperda tout botika nde bozoba bomoni ndenge sukeli bino bokanisaki ete bino nde bilombe mais lobi mpenza toye komona bozalaka na bino bilombe te boza na bino kaka bana ya kuluna ya poto lobi mpenza police alakisi mpenza ke bato oyo bino bokanisaka boyokaka kaka makelele basaka na bainternet bazali ata na esika moko te oke bazali irekoni bandeko na radio Zoomel 1000 ezali irekoni tozali quand même enregistré na Allemagne mpe bayebi biso quand même lelo soki okeyo koti na bureau moko esika baenregistra baactivité nyonso ezosalama en Allemagne bakobimisa dossier na biso bato ya radio Zoomel 1000 donc ezali mawa mingi mpo na bino makelele oyo bosalaka lobi mpenza nazwi conclusion naye komona ete bozali pamba mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo bino moko bouti komona ndenge nini bamakambo elekaki na Stade de France bato oyo badestructeur oyo bazali ndenge babengaka bango bato ya mitema mabe bato ya mitema likunia bato oyo bazali kolinga baninga bazwa te oyo bango bazali kokanisa na ntango ya deuxième république bozwi ya Congo ezali kaka mpona bango lelo oyo bazangi nyonso ndenge paster mokuna azali koloba ete babotoli bango biftek depuis biftek ekenda bakoma na motema mabe kokosela bato makambo koloba n'importe quoi ezali mawa bandeko babolingo boyokaki émission oyo tosalaki mpona paster Epaphrase ndenge nini azwi problème lelo bakongole mosusu balobi ete biso tozali koloba tozali na mawa te likolo ya maladi ya paster Epaphrase bandeko biso tozali na problème te ke tofinga ye bien nini mais tozali kotalisa bino baréalité bino bato oyo bozali kosakana na kombo ya Nzambe ndenge nini soko osakani na kombo ya Nzambe ndenge nini okoki kosuka yango wana omoni ete likambo ya Epaphrase ezali likambo oyo te tozali koloba yango mpo ntango mosusu toseka maladi na yo bien nini mais tozali kolakisa nde lolenge na ye azali ndenge nini Nzambe asukisi ye bandeko bino ntango ye azalaki koya liboso ya kamera koloba n'importe quoi kofinga bato mpe koloba bamakambo oyo ya lokuta nde wana bobetelaki maboko bolobi Epaphrase nde moto ya malonga sikoyo Nzambe apesi réponse ye wana na mbeto hôpital baloba te soki balobi nde lelo bino bokomi bato oyo ya kotalisa bato ndenge nini bino nde bozali na susi ya bato oyo bazali bamalade bino nde bolingi bolakisa ete bino nde bozali na susi ya bamalade na mokili oyo ntango Joseph Kabila ezalaka ete information ou bien mama Olive Lemba bakotaki hôpital bomonaka ndenge bokomaka yango na bainternet mbangu mpe bokosala bacommentaire mpe bamosusu bazali koloba ete akufa ntango okufa ntango mama Olive Lemba akendeki na Équateur hélicoptère esalaki problème boyebi bamakambo nini oyo bokomaki na internet mpo na koloba ete il fallait ete hélicoptère yango epumbwa ekende kwea na mai akufa ntango okufa wana nde boyebaka koreproche bato ya ndenge wana te wana nde bomoni ezali malamu mais soki ekomi na tour na bino bakomi koloba makambo ezali kokomela bino wana nde bokomi baconseiller mpo na kotalisa bato oyo bozali koloba ezali yango te bino bolinga kozwa bato neti banani bino bokanisi tozali bazoba mais boyebaka ete bozali nde komikosa yango tolobi ete radio Zoomel 1000 tokotia bino contre mire ya makwanza bolinga te tokotia bino contre mire ya makwanza pe respiration na bino ekokoma ya likukuma oyo nyonso to akosala erreur azwa mosapi na ye atia yango liboso ya bato ya radio Zoomel 1000 ndeko yebaka ete tokotia yo contre mire ya makwanza bino bozali kokanisa nini ke soki gouvernement problème ezali wana nde botomboli mongongo boyebi kofinga mais soki ekomi ba problème
oyo etali ke ezali kokwela bino na désavantage na bino wana nde bokomi kotala basite internet ke moto aloba te moto aningana te ekomi nini soki mpona makambo ya kongo ya mabe wana nde botomboli mongongo bobandi koloba me soki ekomi mabe ekwei kote na bino bolingi bato baloba te oyo demokrasi nini oyo yango nde totombolaki mongongo tolobi mpona moto na bino oyo Epafras baaventure asalaki na kombo ya nzambe bomoni ndenge nzambe asukisi ye alobaki liboso ya kamera alobi ete molimo ya nzambe nde moto ezali kotinda ye mpo adenonse bato nyonso bazali kosala mabe mpona mboka na biso Kongo ebongo ndenge nini molimo ya nzambe yango lisusu lelo nzambe akonfondre yango akomi lisusu cloué na mbeto ya hôpital mission oyo nzambe apesaki ye asilisi nanu kodenonse te bamakambo alobaki akoloba liboso ya kamera ekomi lisusu akomi cloué na mbeto ya hôpital mpona kolakisa bino ete basakanaka na kombo ya nzambe te soki osakani na kombo ya nzambe nzambe akosukisa yo ndenge bomoni lelo Epafras asuki tosalaka baaventure na biso na makambo na biso na biso awa me bokeba nzambe basakanaka na ye te soki otie mosapi na yo liboso ya nzambe nzambe akofieta yo lelo sikoyo bato oyo bobetelaki maboko oyo bokumisaki bolobaki ete oyo bobandaki kosala bacommentaire na internet mokolo ayaki kofinga Marie Misamu mokolo ayaki kofinga Pasteur Mukuna mokolo ayaki kofinga Ser Leo Mbongo oyo bobetelaka ye maboko na internet bolobi bravo monsieur Epafras na babiloko osali wapi bino lelo soki bozali na nguya ye wana azali cloué na mbeto hôpital bomoni mpona kolakisa ete nzambe basakanaka na ete liseki na bino bokomi kokotisa yango meme na masolo ya nzambe kotiaka kombo ya nzambe mpe koya liboso ya kamera nzambe boye bino bokanisi nzambe azali camarade na bino bokobanda kosala bablak na bino pamba me lelo oyo nzambe akonfondre ye mpona kolakisa ete ye alobaki liboso ya kamera ke mission oyo nazali kosala nzambe nde moto atindi ngai me nzambe mpo alakisa ete mission wana ezali ya ye te nzambe akati yango na mokuse mpe lelo oyo alobaki liboso ya kamera te ya nazali na makambo ebele oyo nzambe arevele nga na koloba me ndenge nini nzambe yango lisusu akomisio na mbeto hôpital me ifale bamakambo nyonso tu ye Epafras azalaki na yango abimisa aloba mpona kolakisa ete nzambe asepeli na baaventure oyo azali kosala te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci